directement sur rdcongoinfo.fr dans l'émission Zéro complexe, zéro tabou. Zéro complexe, zéro tabou. Donc, veut dire que ma solo, tu as pena na katia mozina ma solo. Bakama oko sezate, bakama ko bomba nezate, polele kanemba lobaka. Le big boss yemo quoi, polele. Donc, ma petit neka polele. Donc, zéro complexe, zéro tabou. César anga de kanga ki klebo asko RD Congo azo mela ba site nyonso ya bambolo mbolo veut dire que site ezaka moko rdcongo.fr na lobi bien .fr pour on sait jamais retrouver Niki la Maserati sur rdcongoinfo.fr. À très bientôt. Bonjour chers internautes et bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr de César Ngadi Kleboa. Tout le monde est d'accord. C'est bien moi Maserati à votre service comme vous le connaissez très bien. Donc voilà, avant tout j'aimerais remercier Babi César Ngadi Kleboa, mon big boss, Babi Jess Nkodia, mon grand frère, mon thème Babi Visa. Donc voilà, aujourd'hui je vous emmène à Sevran-Bedot. Je reçois pour vous une grande star de la musique congolaise. Vous le connaissez très très bien. Boyoka Yokaye, mais promet que tout le monde a fait bon et moi qui en fait na milieu à musique et tout, donc vraiment il avait disparu complètement. Mais Mikolo tout le monde a zongi. Donc tu posé moi ma question vraiment to yeba en fait c'était quoi, pourquoi il avait disparu comme ça, pourquoi ni moi silence wana quoi. Donc moi tu reçois na tu posé moi ma question, donc je reçois pour vous lobby baby June Nadia Nana. Donc bino mo boye bino ma question est belé donc bon la nanga pour te poser la question. Tu vas bien? Ça va très bien ma fille, oui ça va très bien. Franchement moi ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Oui. Donc en fait tu vas poser-moi ma question. Ok ça va, problème mes athées. Namoni bolukinga moi trop. Moyen wapi to lubi luka luko kate. Mikolo na ko moi matata pona ko ngai ko moi matata ba trop demandé mikolo yo. Si c'est ce que je vois. Oui, santé normal ndenge zala kaka par la grâce de Dieu. Santé de nos monangai, ça va. Moi, bah, fait besoin à rater, mais tout ça n'a pas bien. Ton message n'a climat n'a pas à 4 saisons. Si, merci. Moi, je n'ai pas moi les longs à pour ça. Tout non, bah, on a posé la question fait naïeba. Pour bon et moi, belé en fait, on te voyait plus dans les poteaux. Et puis que yo, on t'a musique, mais je sais pas, depuis un temps vraiment, silence radio, c'était dû à quoi? Oui, mais silence, on a exactement moulaye, hein. Ce que le bima moukete, des années, n'a qui time tout calme, on a, on a provoqué kiango. Oui, bien la musique. Eza lokola ndenge na lobaka eza lokola football te musique tokendaka ti na ba 90 ozoyemba kaka mongongo ezali eza lokola football te okomi na 30-35 ans otiki kobeta balle te biso musique eza mongongo ntango ozomela mai ozolia dumar donc oza kaka ndenge tozomona ba mikolo na biso awa neti na ba France awa ti lelo bazali Baznavour ba journal idée ba wana ba yemba ti lelo ndenge pe ba pauvre batika biso papa wendo akufaki na age nini yango mais bana ko yemba kaka tozali kaka na zwaki te temps ebele moni to longo tango to tiki mboka na biso na lobi bon il faut na déplacer na bana to ya ba mboko ya poto to ya koluka to ko kuta pe ba koko so ya awa donc ti na bana nyoso to yaki na lobaki bon na pe manona na makama musique mais na ko beta toujours nazo accompagné mes collègues ndingo kaki ba période moko il y a 20 ans nazo accompagné crédit il y a 20 ans 15 ans tozakana papa wemba toujours na viva pour bango vivre s'installer ki na kati ya bamboko yo vanda ki penza na mboko yo et c'est biso to tombola ki yango lisusu na pema ki mwa mingi ti bana na ngai nyoso bango tu balinga bayemba. Bon, musique na bango zaki awa makama ba rap bango ko ba ndako makelele rap bazo ganga nini ti na koti ba musu na classe bana nanga 5 ti lelo ba mususu ba komi lelo ba grand star ba mboko na kanso yebi ba maître Gims lelo ba Simbi France wana to ko solo wango ta jour mususu lokwa tozo tunanga makambo ya ngai na pema ki mingi tango mwana wana maître Gims abimi si mutu
ekomi siko ngambo na ngai mais papa musicien mais ndenge nini tozoyoka yo te mwana komi na niveau ya likolo ndenge wana ngana bon avec demande ya public tout ça là nga bino banzembo ezalaka kaka lokola bosengi nga alingaki bozala na posa na nga makasi ndenge wana sikoyo napesi bango tozosala nasali 8 chansons 8 titres. Si, exactement, parce que c'est de ça en fait et tout qu'on voulait parler pour tout le monde que non, c'est qu'au côté studio en fait. Donc parle-nous de ton nouvel album en fait. Ouais, nouvel album Ezoya. Nouvel album Ezoya. Père et fils. Nakoyema nzembo moko kaka na mwana linga sala histoire na ye Maître Gims. Il faut yemba na papa na ye. Avec Maître Gims. Ouais. Mais ba titre mususu nazo yemba na ba collègue na ngai tokola nauti kobimisa single moko ezo soko beti na YouTube juna jana na okomona ko apparaître on clip wana vraiment clip wana peut moni yango donc voilà pourquoi en fait on voulait tout savoir les lopenda ouais ça biso expliquer biso les autres se posent des questions ah maman moni moi boy est-ce qu'il va chanter est-ce que donc voilà quoi. Non album Ezoya nakanisi ne oyo boko zala gâté na babiloko na ngai boyebika jana na soka sale loko irataka te na pese na Amis Girl o nazobenga wana je l'aime na sali titre moko comme na je l'aime o eza na na bimisi mikolo yo na ba YouTube na bino partout na ba boîte bozo kango comme na titre na je l'aime. Ibenge Koche, Tokosenga Lupembae, Pierrot les Blancs, les génies de la bourse. Cléche Douma, Kotelanga Iko. Tout le monde contre nga, Zokande Zalamu, Moka Bolingo, Kapale. Laissez-moi faire ma vie, Nalamu Zobazakateo, c'est Mitema, Mitema. Jos Mundele, BG Bilao. Kolinga Tokoboya, Eya Kasena Malembe. Dede Isomo. Ona Leloyo, Nalingie. Ito Epula e. Bolingo Kangwe Tonaka, na bongo Mwadenge. Moka Bolingo, Mindondo e. Petito, Boda. Bafiti contre nga kaka pona petit tango yenda kitoko tro pona lingi ye Abak Simbusa e. fifi talanga na yo tobotinga na yo bana tobokolo bango malembe Bulu yondela e. Konzi bolingo ezala kaka kabongo lelo boswani lobi bobongisi baswanaka te bolobi bokabwana Romain Kitoko. Mama. Patrick Pacho Moulouba, le grand juif congolais. En direct, Redi Bailo, Lela. Yewana nalingi Fifi Fiture. Kombonde Fifi top modèle. Rosa Mputu. Akotambola nzela lokola ngolo. Yende mpoka nzanda to mopongo. Akotuna mwasi yango mayi nini ya bimi ya sika. Fifi top modèle okamwisi bato. Bims Lomena. Nasali susu titre moko père et fils toyemba na Maître Gims na mwana osala histoire na ye alors bokozala gâté mbula elike belé nazwi ba demande belé na naza menacé na bafan na ngai bosepela déjà pour na moni bokozala gâté c'est le moment ngonge beti bokozala gâté po biloko oyo na bombeli bino na mwana
Maître Gims alors solo là. Eko solo là ndenge yomoko lobi eko solo là. Mais Juna Jana ngasko ngala ngala yeba yo lelo comme tu dis en fait voilà aux ongi mikolo en fait en gros si je vois bien en fait c'est Maître Gims qui t'a mis la pression parce que le fait qu'en fait Maître Gims il soit sur les projecteurs comme ça et tout, je sais pas toi aussi en fait en tant qu'artiste musicien en fait tu t'es dit non, moi et tout j'étais un chanteur et tout c'est vrai que je sais pas pourquoi ce déclic? Si tu vois Maître Gims pression n'est utile pas moi justement. Pour papa asasilaki ndenge biso bato bangala tolobaka bazana vieux juna ba collègue na mususu vieux juna ozembeli na ngenge ya mwana mais mwana nko yazaka nko iti mwana nko yazaka nko ezate mwana ya nko yaza mwana tabate mwana wana za soki akomi koyemba ndenge wana na niveau wana c'est dans le sang et uti na makila ya papa ba grand-père nanga ba grand chanteur na kanisi boyibi historique nanga biso eza famille ya musique c'est dans le sang nakanisi bakoko nanga ba petit fils na ngai bango pe bakoyemba un jour ozo comprendre. Maître Gims aza loka phénomène na zokumisa nzambe na ngai ndenge eloko wana ye na kati Afrique eza munene bazwa kaka mwana ya ngai azala numéro 1 na kati ya bamboka oyo ya poto Europe. Lelo ndenge oyokaki sango gouvernement esengi bapesa ye parce qu'il y a toujours congolais RDC bon obligé il faut comme français nationalité française et puis na ba parents et puis chanteur le plus populaire du pays ndenge bakomona le 23 baona na Hollande bakopesa coupe na Stade de France tango PSG akobeta finale ya Coupe de France alors eza événement munene o na sali fuite na ebisio eza déjà programmé ndenge wana mwana wana moto atombole susu papa c'est normal papa alingaki donc soki Maître Gims c'était na alingaki na bimisa pe nzembo soutien on dirait na alingaki na accompagner ka ba camarades baninga apesinga courage wana moto ya mwana allez ezui su papa soko monaki yo zalaki monaki ndenge bamindele bazolanda nga on dirait ngai na Maître Gims ba dédicace ba photo monsieur Juna bonjour vous comprenez ndenge ozomona bamindele bazopesa nga bambote wana donc bayebi monsieur Juna donc na bimisi nzembo te mais tala ndenge public ezolanda ngai. Donc c'est la fierté à Moka. Donc Congolais nous sont ndenge bazo benganga nazo ba coup de fil partout. Congolais nous sont fiers place à sala kana musala nae soka Congolais za fiers. Maître Gims apesi fierté à Moka na biso Afrique quoi. Na signalé alutai ko zwa disque de diamant mais Maître Gims a outé ko zwango et ça la matin en Afrique mon disque na jana na beloza fier pour les lo balanda RD Congo en photo yeli Juna jana na banda qui Maître Gims que je salue en passant Maître Gims t'es fier de ton fils, franchement ça fait plaisir. Moi déjà je suis fier de toi et je t'encourage aussi. Franchement c'est vrai que quand les gens ils arrêtent la musique pendant un long moment, donc mais yo penos du courage wana franchement comme t'as dit pe moto moi na penza pe ezo memo donc voilà vraiment c'est bien. Si moto moi memi papa donc tala na sali kaka Miss Girl wana nazo benga Miss Girl titre na tindiki yango na nombre de vies déjà na une semaine, nombre de vies plus de 40 000 na une semaine et salinga na bia bon bato baza toujours na besoin na ngai ka musinga na bia ngai moto zansi na vidéo ki na ngai bon ba ibisinga même vieux vidéo ndeni yoko vidéo te ba petit na ngai mboka mobimba vieux to akozela kaka yo talelo ko sali somo to ba clip wana somo ba tutu ba sepela nga pena est solo li vraiment mais nga songa juna jana na moi j'allais dire en fait yo en fait oleka na ba orchestre c'est belé oleka pena na ba orchestre c'est belé mais jamais to chika yo ka que non aswani na un tel comme maintenant siko to comme au mona musicien tel abimi na groupe boyé faut afinga faut boyé yo siko quel est ton secret, comment ça se fait que en fait Ochika a toujours un bon terme et quel conseil tu peux donner en fait à musicien Obaoya? Non, mon eza éducation de base hein, eza éducation ngala vandi na batolokola pona bandi mesiki moi kala penza.
lelo naza 45 ans ya musique ngai naza mpenza mbiaka nde balobaka naza mpenza mokolo na kati ya makambo ya musique so bani musique toza no bajeune trop toza bana mike tobani musique kala trop na baevoloko papa wemba wana tobani musique kala baisifi so natangeli oyo eza ebele kavacha isifi nasali viva la musique 3 fois na longwe na zongi isifi na longwe na zongi tosali sikoyo langa stars tosali susu shock stars lelo susu langa shock lelo susu na poto viva la musique lisusu tozo continuer ozo comprendre naza toujours na kati ya musique donc na vivre na ba musicien ya ndenge na ndenge ya ba esprit ndenge na ndenge mais jamais na kolinga na discuter na moto na comprendre na bika evoloka za boye bon toko vivre evoloka vous a toujours na besoin na ngai jamais na toko tikala koloboko ezala papa wemba ezala boziana ezala emene ya ndenge toza ko vivre na ye Kester surtout Kester de Kester ninga zali wana première azali aki yazaki plus proche nanga comme na Jean comme na ngai Jean ba voyage à l'époque na ba 80 60 na ba 60 78 79 80 tozalaki toujours na Kester comme na Jean soki toko voyager na vivre la musique tozala toujours chambre moko papa mba otia ba jamais balé bozala wana ozo comprendre ngai na emene ya Kester yazalaki puis collègue nanga il m'aimait beaucoup alinganga makasi trop comme nga pe na lingaki trop malgré tozaki na différence ba moi ba âge ngai ngana ki mukolo na ye mais tozaki aki collègue nanga tozaki ko partager ba sentiment na biso na ye ozo comprendre soko na ko sekisa yo muke ba Kester tango de poto na ba 80 ba chebiso chambre moko ba 80 na sekisa no muke Kester sikoyo na ibise na bino il faut tia choko il faut tia choko hein dans la musique ben il faut parler il faut le baka on a nazo ibisa na kata chambre toni to lala hein nazo ibisa bon abandi siko ko pakola après 2-3 jours nazo ibisa na douche abi juna est-ce que bando ya na bando tela ngabi non bakisa lisusu tela aseki azana bonne mémoire a rappelé que après 30 ans avant ndeko nanga atika biso Kester a rappelé ngabi juna ozo balisusu na kata chambre ozo bisanga pakola et simbi na te pa bande pakola lisusu aseki sakinga je na kansake na passage wana kalatea wa ibsenga il y a 6 ans 7 ans oui a rappelé nga omoni ngai naza bongo moto nyonso asepelaka na ngai mpona gentillesse na ngai motema monene na ngai okosala nonga mabe ofingi nonga mais na korépondre yo te secret na eza secret c'est pas donné à tout le monde namonaka yango bongo bato mosusu bakodigere yango te soki moto osali bo donc ozwi nzele na ngai bon ekomi ennemi ngai na bongo te ngai nayaki na chance na ntango nakokola makambo surtout makambo banzele donc toza bajeune tozokola nayaki na facilité ya namonaki physique na ngai banzele bakosepela na ngai makasi nga muto na partager banzele na ba master non yo peut faut master na ngai fazo yo nga na ki bongo pona ki na staff toujours ya banzele ya ba mama bakosepela na physique na ngai ndenge na binaka bon nga na partager bango na ba collègue pona soki na groupe bozo beta soki basi bazo ya et ça là ils ont implice baba mibale bakoye belé bazolanda bana basi musique pezo kende ezala bongo ngai vraiment nazwa problème te banda na isifi tango na evoloko bondenge na yo kaka bato mosusu benza okodo ti lelo na tanga kombo te mais mobulu problème yo siko quel yo pesa mango siko conseil pour balanda ta yo po yo vraiment il y a jamais eu de problème lelo tikala bien na baknyonso siko bango tout le temps problème yo siko pesa nga bango conseil hein conseil zali kaka il faut za motema monene soko za na kati ya musique eza nango
musique eza nango amour nga na mona musique eza amour tango tozalaka ensemble tozoyemba ensemble eza bolingo tozoseka tozoyemba mpona kosepelisa monde kosepelisa bato eza bolingo tango moninga asali mo erreur comprendre eza te okenda mpenza ekoma haine donc asali bo donc nzete otie poto donc ekomi sikoyo ekomi bagarre et donc yango te musique eza na bagarre te eza amour il faut vraiment kosala effort nayebi ke eza pasi olongwe na orchestre pona condition moko boye leader asalaki boye okekuna po yo ntango okekuna okoki kosala mouvement na okomi leader ekozongela mpe yo kaka mais bayebaka yango te eza vraiment kosala effort il faut motema ezala monene musique eza amour ndenge nayebi eza guerre te mpo kokoma na bahaine ndenge wana ndenge nakoma naza libanda namonaka baleki na bakolege mosusu bakoma vraiment donc on dirait ti bakokufa bakoloba na te esalaka nga mpasi on dirait nga naza vraiment nazosenga na bango vraiment musique eza amour tolingana tozalaka mboka moko makila moko Congo RDC toyokana eleki nyonso nazo biso toza na libanda tozomona ndenge bon concurrence ya musique c'est normal. Il sali musique koleka biso tosala toleka wana yango eleki nyonso mais ekoma na ba haine bon komi ko classer bon momi wana momi na photo sala ba do biloko wana yango ezo sala bien te na musique na biso tosala to bundela nde musique na biso to bundela musique na biso pona to convaincre bato bazolinga ba éliminer biso na kati ya monde ya musique quoi. Toyebi bango mais tosangana so tosangani musique il faut donc racine ya na Afrique na biso racine penza musique na Santa Keza na mboka na biso na RDC bana bazokola bazotanga na bango ekola musique te mais soko oyoki azoyemba oyoki azobeta guitare bana basi mais ozomona talent na donc ezouta wa pezana dans le sang ya makila ya biso ozo comprendre. Les tontons, les tontines, biso na stoyebi que tous en aposa, tous en news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini nezo le manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona kosepesa bino. Babi tokosuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo ezo sala mokili mobimba. Oza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora ya Brazzaville. Dans Sepela TV, beaucoup sepesama. Dans Sepela TV, beaucoup en réponse. Maintenant que boye bielo kudin Sepela TV ezali. Ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça beaucoup à la décodeur na bino le plus tôt que possible. Promotion la Biso ezo continuer, tellement beau sepele ki na mingi, 115 livres pour le décodeur, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV Lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuit abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Billy. In Memoriam, notre nouvelle émission sur RD Congo Info. In Memoriam, émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam, bientôt, In Memoriam sur RD Congo Info. Ils ne sont plus, mais ils restent dans nos mémoires. In Memoriam, bientôt sur RD Congo Info. In Memoriam, une nouvelle émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam.
Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Votre nouvelle émission, In Memoriam. Émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Bientôt, In Memoriam. Sur RD Congo Info. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam, notre nouvelle émission sur RD Congo Info. In Memoriam sur RD Congo Info. Désir. Merci en tout cas. Vraiment, Dieu n'a déjà Toyota Zioka Boye. C'était même pas programmé. Biluka, vraiment, Nazio, moi, attends vraiment. Tokom Pédansou, qui est émission Nabiso. Donc, si vraiment, wana, tu sais, moi, mot de la fin, moi, bah, remerciement et tout pour na libérer pour la mono qui moi, ma camona et belé. Ouais. Mais là, moi capella vite fait encore pour na ngai ta Maserati. Na ye aka pour na luki na moni yo pe moi capella pour na Maserati na sepela. Donc ceux qui font la capella donc na salle loko akala mais le wana okota maki. C'est pas grave. C'est pas grave. Si attends. Chérie na yezo bavo mama hey nazui trouble kitoko na yo epekisanga na linga basusu oleisanga nini ye mpo nalandaka yo zuwanga moumbu ya bolingo na ndimi bayebisanga yo pusa konyokolo mibali ye osilisanga vraiment posa ya kofole nga nakoma kokondokondo basusi komo Maserati tianga ta boya ndako natalaka banjoto na yo. Merci Balanja RD Congo Info ka bien momoni hein babi Juna Janana mongongo eza ça et ça restera donc voilà quoi moi mot de la fin. Oui tozaka kana kati ya studio événement ezaka moko studio Juna Janana père et fils ezoya bozala na tante bokota na YouTube Juna Janana boko s'informer hein boko zwa ba programme nyoso kalate boko zala gâté année oyo 2016 oyo eza année ya femme Juna family. Alors il faut penza bozala penza connecté boko sepela bozala gâté na ba 4 ya car na bino bozo ka mongongo ya RTL annonce ndenge azobinisa mwana mwasi wana na ndenge ya mbinzo boko yoka yango vraiment bakalate boko zala gâté na pesi mbote mingi na baye bangai bafan ya Juna Janana na bafan ya mwana Maître Gims alinga sepelisa bino ye mana papa na Juna Janana alo bokozala gâté salama nanu te et salama kaka tango ya ba Johnny Hallyday na David Hallyday basala keloko moko na France bango na mwana ye e cartonaki bon na kuna na States Michael Jackson donc Juna nini Jackson 5 bazwaki tante ya koyemba na papa na bango po papa na bango azaki chanteur te encadraki bango mais bana na bana basalaki Jackson 5 lokola Maître Gims na ba frère na ye mitano wana basali siko Juna family na papa na bango bokoyoka ba choral bokoyoka musique o Maître Gims aza ko arranger asali donc koleka kutu donc koleka kutu ça peut comme jamais. Merci Juna Janana. Il y a Joe Flesh derrière la caméra. Merci à trop pour Joe Flesh. Joe caméra 1 Joe Flesh. Nayoka kayo na sango baba Flesh wana. Tala ye na lokolo
tosepeli mingi ndenge oyo kozwa vie na yo père na yo oyo eza quartier na nga ndenge ozomona ndenge bambila bazotala bazogarde bambila oyo eza quartier na ngai Joe Flash ona oyo eza quartier na ngai nazozwa mopepe lokola ete ebandi eza esengo mingi boye kokuta ngai naozwa mwa moi mpo malili esili nasepeli mingi présence ya collègue na ngai ye aza compagnon d'élite nabengaka ye ya lolo swam ye mpe azalaki accompagné na ye moko Cléboa César Ngadi nasepeli napesi bino nyonso babizu bambote ebele bafane ya juna jana naye bamere nalela bino Merci. Balanja RD Congo faut kanenge za rato comme na suka émission na biso na yamela bino babi jona jana na babi papa maître Gims babi taeza nanu donc comprenez quoi ngongo pe ezali quoi donc on babi Cléboa vient na César Ngadi toujours Cléboa na bossa nyote babi Joe Flash à la caméra babi Sarana na image babi bunda na ngo quoi fimbu babi JS Nkoja na mutema babi Pichu Nyangila mutema batu ya pas touche bo simba te ya batu donc ezalaka bongo quoi babi Chacha Charlène la maman de bébé Lily babi Livia Viali de Paris bo sakala babi Kristalova ndeko na moko quoi na nga bino trop babi King Coiffure babi adresse ezaka moko babi na Champigny sur Marne mami bali pona ba coupe toujours à tendance à musique na Champigny sur Marne ça n'a pas changé babi Yama ale show Joe ale show Cédric Sambouissa donc ya bino yangwana libange uche pas Joe Flash donc babi viens na ngamo babi ya lolo chouami ye moko na pointe donc vraiment ko ba bisous à trop je vous aime tous c'était bien moi Niki la Maserati c'est nulle part ailleurs c'est sur rdcongoinfo.fr de César Ngadi Cléboa tout le monde est d'accord Zemba babeleli mboka mobimba batuni la reine d'Angleterre atuni na yende nanyo mwasi ya juna ekamwisi bato nayebisi bango ezalaka lolango mokolo alingi mwana batuni mezali nini ekipaka mwana te mokolo te ye azali basi oyo basilaka elengi te wana basala ye ku ya libela mertop bakamwenga na bato mboka mwani te eme bongo John Kongolo mboka mwani te bolingo ezalaka lokola magi bolingo motambo bolingo lifelo paradis mwasi ya mongo aleki ntaba na elengi bazana deson botika na lula oyo motema elingi ye na lamour ezobazade ya lelo yonga na luli Georges di Roma Yolande Mayasi André Kimuta Monsieur le maire azali étoile nanga engengisaka mboka mobimba lumière à Champs-Élysées mon amour ififitire c'est mec ya mol Clèche azali bendele na ngai epepaka na mboka mopaya bendele ya liberté olulu Clèche Dumae Maître Christelle Diamonica MJ30 à la voix de miel oyebi na bolingo le prix azalaka te l'échec epé ouais coach Godé Kimani okoka botika na lula oyo motema elingi ye na lamour ezomazade ya lelo yonga na luli yaya Frank tombliche mukeni Yokasi Yondo DJ Frank Natemba
posa na kati ya kaza di Abramo Gino Bass compressor RDL Juna Janana. Ouais, je vous capte 5 sur 5. nakopesa bongo mode d'emploi ndenge nini tokoki kobina rumba oyo. Mama osimba papa bongo na mapeka, papa osimbi mama bongo na luketo tour okitisi liboko mwa moke kote ya ebunda. Ntulu na ntulu ekutana papa okotelema fixe immobile, mama ye moko abanda koningana lokola mbinzo.